MDGTV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mutu bandem deje TV mafuta sika nza mama na papa mbola bino besika nyonso ezwami bino bandeko babolingo kana cadre actualité to lisusu le bon dimanche na bino parce que aujourd'hui il est dimanche hein, jour où on a aussi l'émission oyo bandeko babolingo makambo zanga te na communauté bolali bolamu likambo bolali bolamu likambo émission fana sala on depuis semaine passée mais comme semaine passée na compte na chaîne na bani et puis après na ba robosa na ba contre-temps bref. Mama Lydia, la chantre de l'Éternel à Bali. Mama Lydia Bala qui je crois là qui week-end. Et week-end la semaine passée, hein? Oui, oui. Attends, qu'est-ce que je raconte? Certainement, Mama Lydia Bali le week-end la semaine passée. Ah oui, je vois. À Bali le week-end la semaine passée. Donc une semaine parce que moi na ça l'émission week-end passé, ça a quitté ni lundi ni mardi. Si mercredi na pourquoi voilà Mama Lydia Bali moninga Bali sepela bandeko pourquoi tu as l'émission parce que boyebi dossier Mama Lydia et tumbaki Zaïra plus ou moins 2 ans passés et indaki na réseaux sociaux mutakalisation à part ça en fait mambo banda yende ni pona lisolo mukuse pona bato ba ebité Mama Lydia abande ko sala émission ando sa live na Instagram je crois ou Facebook. Ce que moi ba fan nae atuni soki arobala te. Mama Lydia de répondre que bien sûr que arobala les sous et akende plus loin alobi que aoluka mobali ya jeune ya mwindo makasi baguna ya ngwana ya mulai ya mbinga kaka ndenge bozomona azupe mobali ya mbinga ya mwindo ya mulai ya jeune eyindaki esali ke mama bokilo ya Mama Lydia lekaki na nouvelle tendance epande na biso alendele pona kobimisa bosoto to pe ba vérité ya Mama Lydia sana ndaka libala déjà na boma libala ye moko mutu a bengana ya zate ya lingane su libala te et pendant kazaki na ndaka libala bane ko tromper mobali so pe mwana musala akanga une fois na un soi-disant s'occuper je sais pas coach na musique et là moi déjà moyembi camarade je sais pas trop professeur et là moi bongo ya misoki ya musique soki ya nini na ebi trop te donc bref na poussé on l'accusait de l'infidélité pendant que na toi conjugal na ye et là on nini lekaki bandeko tango libala Mama Lydia ekufi Mama Lydia babota bana misato na mobile na ye pona bato ba ebite Mama Lydia bat congolais nyonso yebi ke tanga balaka sika azora mabota avant te bino boyi pona biso ba africain so muto bali inana zo bota te ezala déjà problème et Mama Lydia sala mo bambula ebele abana ko bota te tango bali et s'avérait que bandeko tango Mama Lydia abomi libala ayebisi mobali ke mwana liboso azalaka ya yote wana muto obimisa biloko wana mama bokilo na ye mama ya mobali na ye alikar na nouvelle tendance na million de na émission ya ndeko na biso alendele je ne crois pas 2 ans koke sala taba 1 an et demi comme ça nde bisika loba ba makambo oyo ya minene Mama Lydia ebisi mobali ke mwana liboso aza mwana otaza mwana pasteur Songolo et na ba soupçon toyoka il paraîtrait a bandako bimana pasteur ango en question et sali ke mobali alobi jamais bino bobi makila ndenge ezalaka ke eza ba famille mususu en tout cas ba kosela bango bana te mobali atala batika bi rien mwana vraiment la on di mara boyete na loyenge ka mwana ngate il faut test ADN ba ina osala test ADN bandeko bana nyonso misato bima positif bana ya tata wana mama bokilo mutabeta lisolo ngate eza mamu déjà c'est bima na réseaux sociaux yebala ngate muna ko beta lisolo wana lelo
oyo eza kaka mwa briefing pourquoi tosali émission ya lelo. Oui, parce que bato baloba me abali est-ce qu'il faut oui yango bomoni il faut toya tosala émission parce que kobala yango to pe libala na ye yango ebimisi ba archive kilikili déjà par rapport ya image oyo azalaka nango na badossier ekundoli lisusu bamakambo ezoloba makilikili. Bref na mokuse par rapport ya l'histoire oyo eleka ya passé ya Mama Lydia c'est un peu ça. Elala bandeko Mama Lydia bali ezalaki makambo ya matakitaki nde ezonga ekeye ezongi ekitakita. Imagine Mama Lydia comment on biso même na batentera jaune na mutu ane passé bandeko vidéo mo Mama Lydia esala esu makelele bandeko Mama Lydia na musaka na mutu Mama Lydia oluka bandeko mama nzambe oyo kolosunga biso Mama Lydia musaka na mutu encore boyebi azalane mutu asoni te et puis ntango bamamba ya makelele wana ebimaki Mama Bokilo na lobi kutu nde eza na bamétacalisation na ye ezali en cours nga nazalaka nango Mama Lydia après quelques jours abimi alobi que non so boza ya mitakala bobalancer bobimisa mitakala effectivement mitakala ebimaka ezalaki bafoto kaka ezalaki video te ezalaki kaka bafoto tomoni Mama Lydia ezokotisa so baplastique na sa makolo na misusu bon toyebi ke bamontage ezalaka mpe montage ezalaka mpe on s'est dit ta mosusu mpe eza montage toyebi te ya solo ya lokuta toyebi te mais Bokilo alobaki ke mitakala ezali tokangi parenthèse bandeko lelo Mama Lydia abali botunanga nini bino boyebi congolais bandeko zwa likambo na moto mosusu na congolais te yango nayebisaka na bato oyo surtout oyo bato oyo surtout oyo bayebani bato oyo boza na réseaux sociaux bato oyo bozali je sais pas tout ce que vous êtes chantre pasteur esongolo epakala oaka motu moko bayebi yo na communauté oza motu oyo imagine oyo eyebani bandeko na ngai faites très attention nga moko mpe na kati parce que nde na aboye bato nyonso te bazalaka baami oyoka osalaka no mpe loka mabe tofinga no mpe bato te mais eza na bato ka balingela boule ke mwana mwasi wana ye azela nga moko mpe na kati bandeko ozwa likambo na motu mosusu na congolais te congolais akapaba okende kobimisela yo babenga yango nini photo ya échographie ntango ozala na libuma mama na bino imagine à l'époque banini ezalaka nanu te mais okamwa omimoni mpenza na age ya 5 ans yo wana omoni mpenza keza mpenza yoko oncle na bino asimbi na loboko ozobima miyoyo congolais kolukela ye baproblème te bandeko na nga botuna nga nini nake komona poste moko na page moko na Facebook ya mwana mobali oyo Mama Lydia bali Mama Lydia na 2020 donc 4 ans passé asuetaka ndeko mobali oyo joyeux anniversaire nasaki erreur mosusu nga fale na captura yango natangela bino asuetaki ba joyeux anniversaire bauti musika neti azokoencourage kaka son ami de longue date babilo mwa bongo wana mwana mobali oyo babalani na ye lisolo ya 4 nini photo ya 4 ans passé poste ya 4 ans passé ezaki anniversaire na ye asuete joyeux anniversaire ke ndenge bauti musika tout ça alobi ka bamakambo ndenge ezalaka son frère tout ça bato bake kokundola yango balobi botala moto Mama Lydia bali lelo yeyo et donc c'est que moi j'ai compris parce que tosalaka analyse ti Mama Lydia 2 ans passé bande koluka mobali ya mwindu ya mulai ya mbinga ya mwana moke do mobali yango azalaka na ye déjà mobali yango nani yeyo babalani lelo to Mama Lydia banane ka ko jouer na ndenge balobaka anosanika basambla ba feinte azaki déjà na John na ye azaki déjà na mutu na ye andofia kula ye babandeka koluka babongisa ndenge nini bakobimisa makambo ngo na oui bongo siko tokoloba nini bandeko wana na beti lisolo ya poste ya 4 ans passé bato mosusu bake kobimisa ya 10 ans passé kaka na ndeko mobali yango oyo ce qui est vrai aza motu moko oyo bayebani lelo te andeko oyo babandi ne kala kana bamamba musique oyo ezalaka pe amitié longue date ou encore mutu moko boye na parcours na yo botamboli neta molai ezalaka babimisaki wana eza ya so ya plus de 15 ans passé lo moi bajar wana
plus de 15 ans, plus de 10 ans passés, sur plus de 15 ans, il y a 2006, et Babylon, moi, genre, ils sont à Bossanité. Bimisi post, photo, ezaki mama Lydia Nandeko mobali oyo, nayebi nakangi kombo na ete, na babatu misusu bazaki quelque part, bakangi photo, ezaki je sais pas na circonstance nini, to pe na occasion nini, bino bobika ba Congolais. Namoni na se wana bakomi balobi ke infidélité 6h30. Donc ce qui veut dire abana déjà ko tromper mobile depuis tongo, wana selon texte wana. Mais c'est pas ce que moi je viens affirmer ici ou encore confirmer. Et na nyonso wana elo nga personnellement na role bezaka ke en tout cas ezana ba bato to yebani na bango kala. Destiné sangisa déjà bato. To yebi destin sangisa bato bandeko. Et ezana bato mususu destin ko kabola bino. Tout comme mususu pe comme mabino tinati. Et yana bato mususu basala ba parcours na ba bato misusu. Pendant 10 ans, misusu 5 ans, misusu 2 ans, misusu 20 ans, voire même plus. Ezana bato mususu. Lelo bana ba cinquantaine d'âge, mais bana ba master mususu bazana na bango depuis école primaire. Misusu a master ya bomwana bakola lopango moko. Bakoma neti bandeko ti lelo na kibompaka. Bana na bango bayebani bayebika tonton oncle mais ezalaka kaka ki master ekoma famille ezalaka. Ndi on a biso azaki master ya mama Lydia depuis je sais pas soki bomwana soki lone ni kana ba 4 ka ba mamba musique. Ba évoluer. Lelo babala neke dire. Bon, yana bat balobi ke non, bazalaka déjà mostom bali bandaka la wana yemo mtokoye bananzambe. Et biso salika analyse de tout ce que j'ai dit, c'est par rapport à Otomoni. Ah oui, il y a ba poste, il y a ba nini, il y a ba nini. So ke babanda déjà robima bandaka la ye mtokoye ba. So peza ibongote, ye ka mtokoye bananzambe, nous qui sommes nous. Mais maman Lydia est tellement heureuse, elle est vraiment contente parce que nazo année passée, plus ou moins un an passé. Et quand on est bafinga ba bois qu'elle ba bois qu'elle a tomboka alobi je me marierai Zela, attendez, moi là Lydia je veux me marier na pian. Oui, période materme moi bana ko réunir bablo mo ba genre wala donc le baki atabat baboye kombo ne ko bala tabat batie bakala tabalingi te ye kombo na ye ko bala. Bande onanga elo musu na nga na souligner avant na chiter. Bon, déjà by the boy ba félicitations ba congratulations. Wana fallait no bango na bandeli mama Lydia limsangai. Ba congratulations ba félicitations biso zaka bande ko pona kopesa ba sangwe. Ko sala ba analyse ko pesa pe ba conseil. Elo na nga na souligner eza nini parce que elo ko ezikisi Zaïre o bat bazo gangeleza likambo na infidélité pona batu. C'est une dame qui n'a jamais été sérieuse. Depuis Tanzania na libala ti lelo. Ba circonstance Lydia bomeli libala. Ba ye moko aloba ngote mama bokilo aloba ke Lydia bomali libala ye moko babengana ete. Akanga pe mobali na ekobote. Malgré ba marambo bango ba yoka ya ye ya mabe ba infidélité banini bango batikana na bango pe ko boya ete. Mobali na ye surtout mobali alingaka ye mingi. Et il paraîtrait papa ngoza papa mokolo mais c'est un homme de Dieu pasteur. Lydia balobi Lydia abane ko tonda te eza généralement basi kisangani bane ko bolimbisanga so za muta kisangani limbisanga toyoka ka bongo. Balobi basi kisangani généralement batonda te. Et Lydia sko tatana tellement HPC poussani en tout cas balobani babenga ngoni. Bopikili ki ezaki sous penza ndenge sengelaki te ba endurance banini bokasite en tout cas bane kokoma sute yango monaki ke non atompaka mobali vine mobimba ozaki to côté malamu akeluka na yemi ailleurs pour azala plus à l'aise. Elo nga na koloba boye awa eza boye par rapport à libala la Bible est claire la Bible est claire au sujet ya mamba ba divorce. C'est vrai on peut divorcer. Mais ils ont ba cause, ba raison, na ba circonstance où mutako bomela libala. Ya oyo ke bovandika na ndako boye elo za na ngote problème eza na ngote karapo yo sepeli ozo mwasi ya mibale to pe mwasi mususu boyi mwasi na ndako sans raison sans cause ou encore sans infidélité parce que mibale belé basala eloko wana basala na nzambe belé pe basala eloko na bakosela même basi makambo ya ki infidélité o etikala ko exister te. Dans ce cas bandeko na bondi melanga ya lisumu o mutu zo bika to pozo vivre na yango vi na yo mobimba
na ka ya mama Lydia ndenge mama Bokilo alobaki soki eza ndenge wana seke mama Lydia ndenge aza wana avivre na ekobo malgré abali. Ouais, selon mama Bokilo baboya ete ye moko akanga biloko na bima kende. Bon, ye moko la personne aloba eloko te aloba kaka ke bon amona makambo toyebi te makambo nini. C'est vrai eza na bato ebele balobaka na bango bika na mabala te, tout comme akoza pe ta mosusu na raison mais abone koloba kaka nzambe motu ayebi. Bon, soki na miso ya nzambe azali non coupable, gloire à Dieu, ako refaire vie na ye parce que biso bato ya mokili tojugeaka na biso kaka. Mais les fonds vraie réalité to pe vérité moto ayebaka eza nzambe. Biso toko souhaiter mama Lydia ka ba bonne chance en tout cas ba félicitations puis ba bonne chose. Mais mama Lydia nda moto bolingo makasi mama Lydia lango bolingo mabe bande ko botu na ngane. Na moni mama Lydia che j'ai pas compris na zo ba photo ngo mo ebele mais na comprendre ba photo ngo bizu moke bwendeni na éviter son effacer par accident. Na ngana che la bino poste moko bande ko. Mama Lydia a che na Facebook a publié mobile na ya juste après libala a che photo mo ya chérie na ya jo na ya akomi mon pain. So boke na page ya mama Lydia na Facebook bo mona ngona okosa te betaka mama Lydia na Facebook talaka na ba photo na ekita okomona photo ya mobile na ya publié akomi mon pain. Namoni nde omo akomi awi mama Lydia lobi liloba na nzambe ezalaki pain na yo lelo mobile akomi pain. Ti etikali ocha mwamba olia na bolingo bandeko bolingo mamba bolingo oyo ebomisa bato ebele elo mosusu bato bazoloba tout autour ya mambo ya bolingo Lydia balobi ke Lydia mokolo makasi koma okende kobala mwana moke boye. Bon bolingo ezala na ona mbula te bandeko na ngai bolingo ezala na ona mbula te. Monsieur Boyokani na mino Boyokani mais moi j'ai toujours conseillé c'est vrai l'amour n'a pas d'âge mais il faut tala ba paramètres nyonso mobali akoza mukolo mwasi en tout cas ekoza nango moi tocheka maximum 20 ans bon bien que 20 ans pèse ebele moi 17 oui ça passe 16 soit ça na 15 parce que tu moi si la mobile moi si mutalembara avant et tant écart eza moi ebele bongo eko couvrir na ona ba ndenge moko boye elekara nango ezalaka nango Cindy na Kofi c'est des cas exceptionnels comme on a vu Rambo so ba biso ka OK 70 bondi maté bon quand c'est que non il est dans des cinquantaines et tout ça eza ba cas exceptionnel Cindy na vu Rambo bazana avec car so ya ba plus de ceux qui ba 27 ans parce que Kofi a 67 ans. Kofi a 67 ans, OK, 68 ans, ou encore assez à Kofi. On dit anniversaire, on est déjà. Donc Kofi doit avoir 68 ans. Cindy a son plus ou moins quarantaine comme ça. Son abo sanité, plus ou moins 40 juste. Donc Bazana Baikara, il est au moins déjà 28 ans. Et ça va cas exceptionnel comme on a Kofi na forme na un état na yenge mort le bail que non. Azana nzoto bana ba 17 ans. Comme on a Cindy, et ça va cas exceptionnel et ça est belité. Mais normalement, la logique, moi, si na mobali, c'est vrai, l'amour, on n'a pas d'âge, mais il faut faire très attention et exagérer et les cas. On a conseil na opesa na bande konyon parce que vous risquez, il y a aucun commettre infidélité tam sou oyo kana kité. Bon, moi, si ils en a ba âge moro boy, so ozui entre 30 et 50 ans, na katikati on a surtout ba quarantaine. Alors on dirait na éviter to benga une forme de puberté chez les femmes je crois bana basio baza na bambula wana bako ba confirmer mamna oloba ils vont affirmer confirmer mamna oloba donc tozui kara 35 à 50 ans na katikati wana surtout na ba quarantaine plus ou moins eza bambula moko boye ba pilsion ba posa nzoto zalaka makasi yango omundi basi ebele lelo bana ba maîtrise te basala ba n'importe quoi. Sikoyo yo oza par exemple na 45 ans. Yo na mobile na yo boane na écart net il y a 20 ans ou plus. Dis-moi. Mobile na ba âge déjà sur à l'équipe à 50 ans, c'est des cas rares. Akoma muto akenda na ba des rondes. Ya ba cas eza ba cas exceptionnel. Na ba surtout na ba poto bamboka ba malili et puis bamboka ba kayu. Mututa mso asala déjà temps plein et obakisi malili likolo nango.
Congo, ba endurance ekitara. Donc ta musoko ba ekoma moi nkokoso yango moni ba se belé na ba poto. Et récemment, elle a dit live monde comme moi lobby na poto infidélité ça plus chez les femmes que les hommes na confirma qui mamba lobaki na affirma qui yango effectivement ils solo. Ya ba biloko to monde belé. Tellement infidélité moi si ezala moi pas supposé suspecter parce que moi c'est à nyoka. Moi si boza na ndako bo petit moi ya kana vie nini. Ta kana simana yo zala te wana ye mtu ya wana ko chipoter aller pe fufu na mbongo yo tikaki akei. Moi si oka peta mso yo za boye po anini oka nsali ka te mère na nzoka ne ba yebani. Tant yo za te ne mtu a père. Donc c'est compliqué. Exagération et zalaté parce que vous risquez de commettre infidélité musubo kanagite. Na kaya moi si aza mukola mobali wana kutu mabe makasi koleka. Et je conseille car ki mukolo ya moi c'est pas mobali et le 45 ate. Yana basi musuba aza na banzoto bien. Mobali mususu tali ka aza na carrière moko imposant et puis tu sens que non mobali. Bon, mon mobile à Lydia, tu sens qu'ils ont mon azane homme. Bon, quand ils l'ont gagné, ils allaient au fond de moi, ça a mon mokolo. Il y a un makambo le karanango. Je sais pas si bazan est à combien d'années. Mais ce qui est vrai, le monsieur, il est très jeune. Il est très jeune par rapport à notre maman. Parce que Lydia a déjà tantine. Hein? Je ne crois pas que Lydia a moins de 45 ans. Parce que la question que je me suis posée, est-ce qu'il y a de quoi azana bana? Parce que soit azana bana te, soit azana bana gloire à Dieu, soit azana bana te, en tout cas, bolinga ta robot libanda. Et pourtant, on lit des royaumes, ça a un problème. Vous voyez un peu. Les ababiloro, oyo, paramètres, oyo, à la rapé, tant aux autres, risque. Et aux autres, mobile, mobile, ou à moi, na moqué. Et moi, si soit ça, mon mobile, makasi, à un certain âge, surtout sur au communauté kokola, bah, doit banaye mon père au sekabino, des fois, ça dérange, hein. Ça dérange. Nakili ba peta msubo discuter na mutu be kosa la fille mozua a maman lio. Boniko yo koko ke na obala mwana moke ça dérange. Nyonso wana yo peso ba tension pamba. Bon, à part non ba mamba ba ko finga. Mobali to ebi naturellement mibali ebelete. Ebelete o bazala rapenda kaza concentré sur moi si moko et puis. Déjà la nature na bango ezali au monde on dirait infidélité on dirait ezala masculin. Sikoyo tango déjà wa mukolo ya makasi. Akoma na ba moment mo boto pe la ba âge mo akoma lingata la zwa akendo meka ba gu to pe ba biloko oyo ya ba âge na ye. To uta robeta mino lisolo ya di socio ya pas longtemps. To beta lisolo ya Denis di socio na Jonathan na ye. Jonathan za na basi ya bana mike. Denise na Jonathan ba na ekara combien bande wonanga so ya plus de 15 ans. Denise a son Denise a moi na 79. Denise a moi na 79 46 ans. Jonathan na azokende 30 ans. Azokende 30 ans, azasona ba 29 ans. Ok 30 ans donc na pire respect Denise a robota na bien ya kosamba te ya kokakola te. Pour le to mona bana ba 14 ans kokumba bazemi bana ba 15 ans kokumba bazemi. Denise Robota Jonathan a bien su pourquoi prendre de tels risques. Par exemple, nga na ozwa risque wana te nga jamais na ozwa ka risque wana. Pourquoi? Parce que na que je serais malheureuse. Ah oui, je serais malheureuse. Ou bien on dima au vivre libala moko oyo ke oza consciente que nazala na bambanda libanda. Nazala na bambanda libanda sikoyo nga mutu neti nga conscience nga ezala tranquille te. Déjà nazala mutu azuwa nazala très possessif. Sikoyo navandi na ndako boye nakidiba moko boye noko aza te nayebi ke no erota mosusu aza libanda azomatela soki nani te nakokoka te. Donc wana ezalaki conseil na ngai mpona bino bandeko na nga ntango ozolinga mwasi to mobali oyo boza na ye basérie moko te to mpe mobali ambula no te mwasi ambula no te. C'est vrai l'amour n'a pas d'âge mais il faut otala ba paramètres tout. Surtout soki eza relation oyo bolinga penza bo légaliser yango. So eza nango elo moka bo lekala bino nzela eya makambo ezalaka nango. Vie wana non juste pour un temps ou encore tantine wana juste pour un temps ezalaka. Mais soki penza bo boule ke non tokoma ndako moko tosala reste à vie na biso.
Les amis, faites très attention. Lobi borumo yo kanga bandoki place bandoki bazate. Lobi boyo kanga batu mitema mabe place mitema mabe zate pour ta bino moronde bozaki conscient ya ba mambozo sala. Certainement j'ai tout dit et en tout cas bonne chance na mama Lydia. Je crois terminis lobi ba divorcer société parce que ce lobi comme sous mama rokabana wana na ebité so ba loba sunene. Et so yeza dans la volonté de gloire à Dieu. Motema mutu ka nzambe mutu ayebi et puis ba vérité ya ba mamunyo so ka nzambe mutu ayebi des fois to jijaka peut-être que za nango penza ndenge obiso tozo monela te to pe tozo yokela te. Et c'est un peu ça et congratulations moninga bali sepela kande balobaka to suka na biso moi c'est la grande dame abonnez-vous massivement sur MDG TV mafuta sika. Quant à moi la moninga mbala sima de bonnes choses à vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir, bye. MDG-TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.